Merci Nabino Sobalandi ya KNB News na biki boza ebele bokomi tuna bisika bozwami bokomelinga partout na Asia na Afrika Oceania Europa Asia bolobi tozoyo ka hote somi ba mongo nazaki éprouvé na papa na ngai père adoptif na nga frère Jean-Paul Kalala wa Mukendi o bato bayebaki na kombo ya kovova somotro sotu mouton Fidere Kuye Kalala Jean-Paul azali susute lokola ene ya bilenya mwinda oyo azalaki formé na papa Ignace Matondo kwa Nzambi azongisa molimo epai nkolo le 26 décembre wapi epai na centre oyo bamemaki ya mokole tokundaki elobi na père Sébastien Konde oyo azalaki moko pe ya lingomba aseiiseme na remercier bandeko nyonso ya catholique na biso et puis bandeko ya CICM na toujours na coordination ya père Didier wazali provincial lingomba CICM tokundaki bakulutu wana bapapa na biso ya molimo lobi na mabele ya novicia CICM wapesika père Barthélémy azako kamba père Bart otobenga na mbudi moto ya bato moto ebi kovanda na bato tozalaki ebele ba père Jean-Marie bazalaki wana tumba ba père Mangongo bazalaki ba père curé ya Saint Léonard elekaki kafuka fuana nazaki na mawa soki bamona inga te paso mibale kosilisa na bino kosolola masolo ya émission wana KNB News nde na kendeki matanga ya papa nanga frère Jean-Paul Kalala wazaki mwana ya Kigoma ya Saint-Pierre oya sala succès na Saint-Pierre frère Kalala Jean-Paul otobenga sotu moto makunga ni motataka molema papa atikaki biso tolona kelobi nazo pesa lisusu ba condoléances na ngai nazo présenter na ba condoléances na ba famille oyo euti kozangisa papa na biso kuna wapi epai na quartier Chikapa epai ya Grand Lion nzete ya mbila wana na sena veni fidèle na binga nzete ya mbila Grand Lion parce que bana wana tu ya Chikapa shado balela e makasi papa na biso oyo atiki biso lelo azali su na biso te papa Kazadi oyo bayebaki papa Kazadi famille Kalala papa Kazadi atikaki biso wana na uti kokunda papa na kuti papa zobuna na pema na libota mobima na souhaiter mes condoléances tozana bino wana na présenter liso ba condoléances nanga na famille papa Bizafe wapi mwana na maître ninja wazalaki cordo ya ba fan club ya Fachi Beto na Kowet wana mobimba kota basama mambre tozaka wana tokabola mana papa Bizafe na libota Bizafe mobimba na Kowet parce que na lobaki ozone mbudi mazal partout Kowet Lutendele Chikapa tozola la kawane papa Bizafe pona kolela maître ninja na maître Redia Zawana to kamba pona kundaleki na biso maître ninja oyo andimaki ko porter gara Fachi Beton pona ba élection ko ya nzamba bengiye asalaki spectacle isukile na ndenge ya ba maître kufa na prise lelo azali suna biso tazongi simule me pa nkolo nzoto neza na kati ya morgue toko bimisa tango programme ko matoko ebisa bino na KNB News na koti masolo ya politique parce que ba congolais ba komelinga partout na longoli nano lisuku obobengaka chapeau na français mais biso lisuku na landi na banda ekolanda banda kala na ye na émission politique po bitambola tamboza émission politique na landi ndeko na biso soki ya lamuka soki ya tengama soki ya bongama soki ya luka eloko ndeko na ngai wana za mutetela tala ndenge basambo pa bango na loja alobaka mingi awa bakanga mbala mingi alobi azali licencié Prince Mpenge alobi azali licencié na SPA na science politique on alina tu na Prince Mpenge ezali ya papier ya kolokota na nzilo basomba asilabisi kosomba ubi ezali SPA oyo mutu azali na domaine na mutu na attaqué te parce que azali noko na ngai ya mutetela mais tala réalité bimi na mboka na bango na arrivé à chef de l'état na loja bakolakisa bino ba image na kosepela papa Timothée Kaembe bakamona oloba asalango connexion na ba réalité o basali na loja devant chef de l'état na maman Denise Nyakero na délégation sokendeki na mona ki ba fumutoto apesa ko fumutoto na kikongo zali kolo mabele oui tobo était parce que Lumumba zora indépendance précoce na condamné était personnel mais papa Patrice Emery Lumumba vrai leader na ndenge na ye na lobite ki azamabe mais buta la conséquence où eleki na loja ba mende ba Charles Koto na solo ba Charles Koto ba noko na ngao tuuta na ba libumu moko na mongo buta la busambulu na bango pa na bango kuna na loja
Sankuru mobimana soni esalinga maleli na nzoto malgré pana biso ba équatorien tolinganaka te mais bokomona ke na loja basambwisi ba leader politique na bango basali image ya soni awa ke baselige nzoka bayokanaka te namonaki onosumba noko na ngai namonaki Charlokoto bolankombo namoni lisusu nani Mende Umalanga kanga o babenga Mende yango biso na bamongo to ba moteo bono tetela mafumbe mutu epasuka mutu etetuka so bo bakati na motetele lingo lo mutu esepeta botala ba agissement bandeko basambwisi ba leader politique na bango biso na Équateur yango tozalaka na leader politique te au moins moi muke Jean-Claude Baende na Guilo Andomboyo parce que toyebi ke Jean-Claude Baende na nouvelle classe politique bakulu to ari Thomas Lokondo ba combattre et suka na nzela to komona Guilo Andomboyo ye ba tuer ye lisusu akoma na ba bobo boloko ba premier ba tanga te gouverneur province ma bi ko rédiger phrase te ayebi discours te ayebi état de santé province te bobo boloko ona zeko to sa ba mbokilo na koloba ngwawa année autre so kende nango surtout mois de janvier bomona ye na mbila mibale eza Victor Papa Etienne Tshisekedi atikela biso mbila mibale oyo esengeli koproduire mokili mobimba na biloko ya mokili. Comment gouverneur mobimba ya province ayebi korédige ata deux phrases apamba te eza mwasoni na bapays eza développement eza développé bokomona makambo eza bongo te pe eza développé l'homme à la place qu'il faut. Président alobaki na discours na ye alobaki bien l'homme à la place qu'il faut. Lelo baenda koma ennemi ya ba somi nyonso baenda koma ennemi ya Kengo Wadondo kombo na ezali lelo lobicha za papa na biso za pepa za koko nanga mais lelo probaluka ke développement ya province akolinga ngo te bande konanga botala loja tomoni fumutoto bolimbisa na za kwa société na za kwa ménager tout baselige me bayoka na kate Cherebe okende na ministère na yawa zéro footer na ville capitale na isika institution ezalaka asongeli via sikana ba couleur de jupon bano ya mikewana mais kuna baselige basai lokola base tromper lo ba yokanaka peuple leli base ba soda ba lobby bosambulu pona nini politique ya Congo na lingina bisa monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine Bertrand mona bilaka aza mona bilaka papa Etienne Bundi pendant combien de temps mais Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Bertrand mona bilaka Fachi de Nazareth Azu bateau de commandement RDC Nzamba ebaka pona l'homme selon mon cœur. Monsieur le président Félix na ebaka kolempa yote nazarane na joie ya tolobaka mona mboka aso mboka monsieur le président. Lelo koma likambo ara monsieur kibasa ba kile baloba na mabe. Lelo koma likambo ya Tony Mwa bande zali lokola nyama solo. Ya rame zali nouvelle nini technologie. Mais zali ka soki ba yini moto na Congo ba kosele makambo. Eza soni bomona loja wana bakanisa kiso basali ba bengani association des sorciers ya loja basa banoko na ngaba teteleza ko engagera na bango nde bakolonga ngana zo condamner comportement ya ba leader politique ya Congo bolimbisanga tango baloba ba français tango baloba ka ba langage politique ba ko soni te un renouveau dans l'esprit personnalité humaine mutoloko la Mende Umalanga le mola mutolokola lutundula mutolokola basa ebele nalana même ndeko eleser oto tambola na eto beta mawa akendaki pe kuna na Sankuru asaki pe ba déclaration na mboka na ewe azande ko na mutetela nako na mongo tozala force ya Congo 36% ya na mongo tozako occupé étendue ya république mais tala ba conséquences mbongo ba mende bazwaka bayebika otongela ba na bika mende mo tende alinga basi ngape na linga basi lokola nazana mama na ndako me bayebika kotongela ba jeune fille bandako na Kinshasa botala loja basangu solekiango botala place président zo sala discours na loja me baselike na ba Charlokoto azalaki ambassadeur na Chine grand trafiquant baleki na bazotonge bandako sika bateka cimetière ya Kinsuka bolimbisanga za mawa nazana soni na simba aseki makambo eleki bongo président yoka ndenge nini non ngana kanisi nazoyebisa monsieur le président mona bilaka Fachi Beto otamboli na tourner poye bakameme bakweya ndako oyo yo osali ko batela comme para comme garant de la nation tango ko tuer les soana
esengeli omoko zwa décision de faire maréchal Mobutu Sese Seko personnel alobaka après moi ça sera la délice ne désordre au monde bamende na tanga Mobutu barenyaka te bazalaka na masolo na wengi yango me bakimaka baye balandi musée akei akufi briske na ba projet za nango elikaka bo mwana azui batire mona kande bazo tirer yo non monsieur le président soki olandi ba politicien ngana zo porter gara population wana ngai en tant que manche du roi ozali roi président africaine soki olandi ba politicien wana bakotire okolonga te yoka bapese mona bilaka ngana lobaka awa tozokende na libulu yo kangi biso tokwe na libulu te ozo lingo sipa libulu ndenge olobi wana batiaki batrou partout monsieur le président est-ce que il faut kaka bapoliticien wana ya kala est-ce que peut Équateur ebonge pa na ngai na basangu supe bazozela yo papa azaka esika moko te otangi awa 140 territoire c'est okoma na basangu subonga nanga okoma partout et pas ministre Torobo Fayo okoma koka bakolela okomona kotu mutuli dofolo na liputa mama tango suna sima ya mukongo bo polele so na lobby eza injure te lisoko eza polele na lobby bi eza injure te lisoko eza parti ya corps humain okomona mama na bongana nga lisoko eza polele me ba ressortissa bongana nga par Torobo Faya o assista ka bato okomona bazate na basangu sukuna okomona bokolombe alobaka makambo basangu sukuna na élection soki après élection abosani basangu okomona tango suba bunisa baende parce que aliaka na ba population parce que o décideur ezali kengo monsieur le président ozokende na biso wapi papa Etienne Tshisekedi yoza incarné na ye okoza incarné sur quoi ba Augustin Kibasa ba papa na bino babundaki balala na kime milimo na bango lobe zaki fête na bango lobe elekiza fête na bango bato babunda pona mboko po mboko ko malelo to loba olobaki démocratie liberté d'expression na discours na loja bongo so ka ba flatter wana monsieur le président bango pe bazali ba population lokola biso baza bato baza makila na mai baza na ba essence te baza na pétrole na nzoto te baza bato science moko te ko couvrir ko la population force moko te o ba politicien wana ba ko bloquer yo lobi yango ke ba ko sala bato wana ba lobi vérité loko te na ogisoni tango bato bazo bana okimawa bongo pa na basangusu esika ba bota ba tetela monsieur le président ngana lingi tolingi topesa deuxième mandat na lobibo ceux qui basa ozala candidat député national à Kinshasa na kose pomone pona e candidat na présidence za Fachi Beton dembila o lingi koloba o kibasa o Fachi na droite o kibasa na gauche ceux qui kibasa kotia na Katanga akobima na ceux qui 50 sièges e moko mais na kopona ta Tony Mwaba pona nouvelle classe politique ezali ba récupération politique tant on landi prince penga zo finga bato awa alobi bato ba fêter na ba nyao ba fêter na ba mbwa ezali makamba considéré ce sont des récupérations politiques baza ba opposa ba insulte baza ba opposa ko salaka makambo ya ko masquer bato bande kona ba congolais bisika bozwami bo partager vidéo nanga oyo na KMB News bolanda biso na lobby nazamo bimbane nazawa na janvier oyo ti ba élection ko salam. Et là, on doit faire monsieur le président respecter accord à constitution, délai normal à l'élection. Et puis, tu peux dire comme dans le deuxième mandat, Aza Eli pour approuver, bidongolomi so bakosaka bato. Bazaï balobaka Aza Eli démocratiquement, mais Bazaï bazo sala na environnement, bota la Kinshasa bosoto. Na lingana loba na kulutu na Argentine ngobila, alekawa na bralima na flamboyawa, na moto azali na fièvre ya 2e 3e degré. Fièvre on so ba benga ni na sa médecine te akoyoka solo ya poubelle ezana bralima na se na flamboyao poke neista Kinshasa ezana bosoto oui ndeko Argentina sa musala na bandalo leki mais est-ce que Kinshasa ezali kaka bandalo ezala gombe ezala limité Kinshasa ezali mais nazo sanga na ndeko Argentina ngobila ameka ko rédiquer conscience ya bande ko na biso ba bourgmestre champion mopanga ndeko na lingaka mais ateki ba espace nyos bokene na mbudi bokomona ovede asali musala mabe soki mbule beti makadami wano basali na mbudi ko banda na 6 porte ti ko kende na Afrikas bokomona ma evanda ka wana to ebite so babengango mikadame soki makadame soki mukodame na ebite mais na ebike ovede asala musala mabe lelo na kena nzela ya Chikapa pona lalaki na ko moko esika na tangiawa na côté avenue Fidèle na zongi wana bande kwa régie des eaux
baso bloquer nzaka po bakisa batio na bisi soki délégué wana soki nani mon frère toza wapi atie mutuka po bakisa batio orga ko kosa mutuka na pembeni balakisaki osala musala na esika mai etangaka wana na nzela ya Mondo Vision po mapompage eza soni botia bato baza capable na musala champion mopanga osisi munga fula na koteka ba espace nyonso vide à l'état mbongo wane kota na kesa l'état ndiko na champion mopanga esika ba transfer bandai ko baluka na mbudi mukola kendaki kosala démolition bateka espace ya 6 porte wana bakolo 6 porte basomba wana bapese mbongo semesera Kinsuka vandi la police eza na entrée semesera makadama Kinsuka babtaki la police po bateka so mabele wana te monsieur le président bazoteka mboko ezotambola ndenge nini monsieur le président nayebi ki oza na charge yo kape biso tozoloba na bitano bike considérer makambo tolo baba police bazala so batiri obo nalandi ba conseil no bazako bunda oya lobi kenga na mona passe na fati oya fiki moninga yo ebinde to mona ki passe yo utina diaspora quel comportement bazako mema yo wapi population azolinga yo metoke wapi mubuta bande ko décider babenga unique seul homme na tina soki bolobi ba conseiller a récupérer ka ba terme na bino a jour na ndenge apara. Et c'est sa conséquence à mon Congo. Monsieur le président, tous en a confiance là. Et monsieur passé dans baki peuple à retirer confiance pour ba mo ba bisanga ba bi yebisa président. Na ke matanga mongolo bina chika ba kuna na veni mbenza na se côté nzeta mbila. Bande ko na biso ba luba bazobeta musique na dérangement ba chiffle ba mbela masanga makasi na loba balobi ba bazalaka na président Fachi na tale sika za ba wewa. Non, na sengi bande ko la police ko sala patrouille bolo ba ko sa couvre-feu. Na ba fait fond, l'utendele baso buma bato. Côté ya boleke wana côté ya ambassadeur bazo potola bato ba téléphone la police ezate côté ya Koweït la police asa musala malamu te okomona police ya kufi ndenge lisona obeta samedi okomona bureau o babengi ya la police bureau ya la police ozota la sociale à la police neti bureau 5 ekufa nango bandakala bureau 5 ya la police bureau 4 kuto etali ration ya basoda na teni tala ba policier même na loge kuna tennis salité et puis ba policier ba futama kité ba suibo na nete même ba militaire mais qu'on a pas si conséquence aux de la population bande ko bazo travailler dans la police a fouti na keko solo la na lieutenant mo na yebaka na tango ya ex-face lieutenant lieutenant Vena azakuru tumo na yebana na ekala kauzu sai kauzu na ebaka na garde civile na maluku tango ya kibomango et pas général de fait général Alexandre Bakema za général mais apesinga ba ide ba technicien ndingi wana lokola venanga kauzu wana ayebi apesinga ba paramètres à la police za garde civile azabo bato na basia ba wana misala te so ba monika CV na ba bare lelo ba komaka ka yaka kovana neto azana pompage ndeko général Kasongo neve na soki neve na kaka memela ka 800,000 chaque fin de semaine non na kanisi monsieur le président Congo za munene lobi okosala action na isaka bato ke facho tozoboya lelo lobi tokomona libanga atalo olobi on a discours on a ba action kosala na 2022 avant de passer na moment élection en 2023 et sengelo rédiquer conscience ya ba congolais renouveau dans l'esprit bisika tozoa misala salongo ezata totiki ya bato charge balongo la ba bourgmestre wana Jantiningo bilasala ki fierté ko décorer ville car banzela ponaki bongo na ba quartier na ba commune fa ba décorer pelo kwa eti parce que mona sala ko papa na zo sala pourquoi ba bourgmestre ba ole aka mbongo mais le ba sala ta jumelage na commune azali entretien salongo non na lina lo ba service à la police zo ba taxi ya salongo samedi pour nanga population botele melango bozo tele mekara ram za nouvelle technologie na sepeli parce que ministre nanga kibasa tina condoléances marqué akoka côté na pe misolo sika zalina ndeko nanga Jimmy Mukendo na bengi honorable bana monga fula bana ya lukunga balobi mbalo basala ki erreur baleleka ki mbalo bako voter Jimmy Mukendo chimanga bazongi sela kinga ba sincère condoléances ba message ya malamu et fortifier kinga Isaiah Mutombo assistant kinga ne fisque de l'eau de près na PCP merci azali mutu ya media mutu abato wazo risque ba vina e ausala musala media malamu et osanga pe mukono musuka se président na service à media azape communicateur na service ba mende baleka ina ba Patrick Mouya na sengi ba congolais to lingana
comment fait-il que na kufeli papa azaki sango lokwa papa nyonso père adoptif nanga kalala basango ya basanguso balongwaki sango bayete bozela ko ya bino ba ko même ba autorité ya basanguso ba bayeka basango na ba maser ba thérésienne nyonso ba mama madobo Congo bayaki ba maser bayaki ba thérésienne mais basango balongwa ba bipole kulumba na moni bango te même ba Jean-Claude baende bayete likambo basanguso mais kuna na loja ba mende bakia koyoka na po bali ya mbonga commission ya mboka to lingana ba congolais yo zuli kambo bato ba ekotala yo bongo tango moninga zuli kambo zo ekotala ete obeba ya kotala ka yo ndo za spécial a koleka bato ba congolais to lingana te surtout l'Équateur wana biso to postuler mutu moko ta simbaka Yesu na sultani pasa a politique même na monde Macron kota utaka ba ba teka osala président ezala destiné ensemble mais bino ba posa Congo so oli ozolinga makango ifolo bangana politicien tala fu mutu ta se retrouver pa ya président ba okisoni na semba congolais to lingana na sepeli ne na landiloja na zongi na musala nanga ya media ya mopanzi sango na sepeli na bato baso benga nga bozala décité bolobi na KMB News Kinshasa na bino Kinshasa na biso Kinshasa ba congolais nde bozwa basanga politique lelo na douleur bomoni loja bakonza minene ba nusumba ba Charles Koto ba renyaka na matanga $10,000 botala mboka na bango bosoto o mobuta loba na okisoni na tambo na Congo mobimba ekamusinga za Équateur na nini na bosoto botala loja mais bakonza baba mende bazana ba hotel akosola mwa $10,000 botala na lobby yango bien na fini mututo mais na lobby basala kango ba cheribe ministre ya transport ba kise banche kuna ba monde population fini bango toujours conscience renouveau dans l'esprit toko tonga Congo teka pona Félix toko tonga Congo te pona ofinga mokonza mboka toko tonga Congo soki conscience na biso ba Congo esali il y a pas l'opposition en RDC opposition ezate na Congo ezali ba flatter soka sereto ba fumuto to bakutani kuna baza ba opposani biso balisanga bonganga carrière politique esilika ndenge wana balisanga baganga posoka gangi batina musala non monsieur le président c'est des histoires bêtuses sale la peuple musala le peuple d'abord au papa Lobaka keba soko détourner testament ya papa ezabela kelimabe na lobi monsieur le président tolando papa Etienne Tshisekedi aluka pona mboka oyo le peuple d'abord ezato sacrifier peuple te ezato sauver peuple de Congo ekende liboso na pesa la négociation merci na sa dessine loge na sa pe dessine Équateur soki bolanda kinga na émission lelo so bosepelaki ezali toujours na réalisation papa Timothée Kaembe oyo azali mosali ya kimia aime de serviteur na bosanité bandiko na aussi de justice maître français konzi bolobaki toujours na KMB News bokomelinga siko monsieur comme na suka pena toujours na coordination ya les grands lions double poumon licorne ya média ya Congo Jimmy Mukendi Chimanga oyo yazana likanisa malamu ke ba position wana lokuta esili na média ya KMB News tokoloba vérité tokotika na vérité bolanda bokoza décider na pesa ndeko nyonso mbote bisika bozwami émission na bino chaque jour vous bandola na KMB News pour s'abonner botina ba vidéo nde tokutana na ba émission ko na pesa famille na mbote malgré tout ça qui est prouvé de gauche à droite tokozala toujours tozali pour na Congo na biso avec Félix bana mo ba benga kuna na correct babi Fachi Congo ya sika merci Fachi Congo ya sika merci